pesi binonyo somboti na kombo na Yesu to kitimi tuna se to bengi présence na Nzambe ezana biso na ngonga oyo biso to lingi ko sola lisusu pour le komo na Nzambe ezana biso ebandili pesuka na kombo na Yesu. Ngai mama Pelka Kosi nazali trusty na People Trust Charity et puis awa tozali na chaîne ya King London News TV oyo ezwami na mboka na Londres to pesi ba abonné na biso nyonso merci Zambe na lola apambola bino okoma na kosabone King London News TV ezali ya biso ezali ya bino ezali ya biso nyonso to tana maboko to s'entraider to te soutenir pour chaîne ekende liboso pour s'abonner bo like ba vidéo yo bo share maman Nicole Loboko kuna sa musala na yo ko ba toujours na musala abonné nyonso to pesi bino merci to ye lelo vraiment pour na ko pesa kaka information sur COVID-19 vraiment to ye ko lobela yango po biso nyonso to zala penza concern yango eza nini comment to ko se protéger pour ndenge to zabwe na moment oyo eza lokola to komi ko vivre na yango pour to roboya yango te pour ceux to lobe si la c'est kata mutu moko na monde entier aza nango te mais ceux ka ata mutu moko aza nango c'est que eko se multiplier kaka alors lokola biso to ko to bimi déjà ba ko bimi sa pe kaka biso alors to yeba ndenge nini ya ko vanda ya ko se protéger biso na mabota na biso pour nzamba lobe azo batela biso mo repeto mi batela ezati to ba nzamba za tsenga na mi pesa boy nzamba za anga na okendela nga boy non azo batela biso pe to mi batela vraiment virus ango eza ndenge ni to kaka virus corona vraiment to yebi ete corona ana liboso to yebaki yango so yoka kosu yebaka talaka malamu peut-être comme na corona mais ndé to fur et à mesure zo okende ezali sou kosu te donc koko kotela yo na ndenge belé et ko la ba symptômes plutôt ba ndenge ebelé et puis pour ko zelango yo ko yeba te pozo mona te pozo ça ka to mona ki place où est infecté to linga to za la sauver mais to za épargner plutôt mais le roi to zo yeba ngote yango na bien aimé to za toujours alerter tout tambola bongo te mais tout tambola conscience et ça là ce qui ozui kosu te monsieur zo pesa libumu passe te monsieur zo diarrhée ce qui diarrhée te monsieur zo mutu passe ba sini ona no sofoko yeba oya makasi to zo mona ngoni o ka soko bimi tala mikolo yo bima zonga o mona gorge na yo et comme ça la lokola bien te lokola ba mafuta lokola ba kosu mukusa et zo bandaka bongo alors ce que bandi bongo et vanda no wana na gorge ce que meke ko kita kaka na partie poumon c'est que ko sala makambo dango yango to zo yo kaka et zo pesa mutazo akuti mutabando pema na avec difficulté pour nini virus déjà ezalaki likolo et kiti na poumon alors na kati ya poumon na e banda ko tobola siko monde ti ba ballon et tobokaka e banda ko toboka siko tomba ko koti na machine nde ba kende omona ke azu déjà virus et ça ni na vibe ma bon yango bazo pesa kabiso 14 jours ce muta se présenter na ba symptômes wana ba pesa na 14 jours po batala soki virus wana yo okolonga yango to kolonga yango te donc il faut dépendre na ba anticorps so ça na ba anticorps makasi ata o attraper yango mais ba anticorps na yo ebundi ekei allez et ça le sur le côté mais so ba anticorps na yo za faible allez ekoti e bando sala makambo nango yango so ka ba GP bato bazalaka na ba diabète o ba kidney problème ba rein ba asthme
ba maladi wana nyos yango soka ba docteur bazotindila ka ba lettre ke ko bimara bimara pamba te so yeko kuto virus wana yeko kuto kana ba maladi wana o komi sou faible makasi c'est que ko sala pena makambo nango yango soka bazoyebisa ozana diabète ni hypertension ba rein ba asthme maladi wana nyos surtout zalaka be careful faire attention tango zoko bima ezo laksa mbala moko te ngana koza na zanango na tamboli koto na moni monsieur papi na pesi papi mbote mpona ebite ki na zana déjà na zwa kango melo kwa 14e jour na ekokite pour ba mona pena na zanango ngabe na ko distribuer na batu ebele sans le savoir tala danger sikeza yango na tout cela pinda mayele ti nde tozo bima tout se protéger tout ça na baga masque na biso ezanga te désinfectant tozanga yango te ti tozobima désinfectant na gant bien aimé préférable tozala na ba désinfectant po tulanga mpona nini po so tolati gant na kokokende esika moko boye na simbi virus ekufai nanu te esimbi nini na gant na simbi mais na se déplacer no so moko na simbi sac moko mutabengi nga pe na phone nga mo pe na phone allo ga wana kako ekende ko simbe sika virus ezalaki na simbi lisusu phone sanga na soigner phone bien aimé phone etikali nini na virus na oya na nga pe nango na ndaku na vandi sans ko soigner phone yango zo na msu na ba docteur ba nurse ba on peut zo ko attraper ngo bongo po a partir ga ozo salela ozo changer ganté ga ese simba ke sika virus c'est ça na oya na simbi eloko na simbi sac na simbi phone na simbi eloko msusu virus wana etika lelinga wana sans le savoir de préférence tous akana ba désinfectant ok koto mo boy ti désinfectant aussi mais eloko mo bo sisi ça désinfectant pour nini ozali banda soko zongi sokola maboko mais soko mi côté mo bo moni occasion ko sokola maboko ça sokola maboko na savon sokola maboko ozana mo savon na yo et ko sala bien aimé pour ceux qui virus wana kiti na poumon tango déjà comme fané fatigué tango bazo memaka batu na hôpital tango bazo tsaka na machine tango bakotala bamoni déjà que ba poumon na yo est comme infecté yango no zomona na machine bakotia wana tango bazo tia yo wana bazo tala nanu bandi ko traiter yo na ko traiter yo wana bien aimé danger nango ezanini po tozoyeba te toomona kaka virus mais bato bazoleka na position wana bazana baokende bopito na baka wana soki babimi baloba makambo bazomona bien aimé tokolinga kobima te ndenge tozobima nde tozobima sans gant sans masque tozoyambanaka kopesanaka bambote tokobanga yango mpona nini mpo soki okeba tio na machine bazotala nanu yo bakosala nini bakotobola yo batio basonde bameka kotala soki bakisi bakotia yo soki kolonga soki yeke boma virus wana alors tango eke ovanda soki tokomi déjà partir ba 10e jour bamoni ke kisi yo bazotia yo ezosala eloko te yango soki bakomo bengaka bafamille boya soki omoni déjà mutu na mino batiaki na koma wana oyo bazokota eza koma te nde ezalaka mutu abelaki akoti koma non ezala koma wana te ezala koma bango moko bazotia koma artificiel oto kaka mutu akoti koma ya koma te oyo toyebi ke mutu abelaki malade ekomi na suka akoti koma non koma wana oyo bazotiaka bato wana bango moko bazotia yango eza babengango koma artificiel esika mpe bakoprofite batia oyo basonde mpo epermettre bango bakisi ekota na nzoto ekende kokombattre virus wana ya corona. Alors na 10e jour so bamoni esa eloko te yango soka baobenga famille yaka so babengi déjà c'est que baoyebisa ke tosali de tout notre mieux tozotraiter tozochanger bakisi mais changement ezozala te atikali toujours na appareil respiratoire mais ti atikali wana tozomona changement te du topesi lisusu mwa 14 jours soki esimbi kaka te
tokolongola appareil wana respiratoire bien aimé omone sika danger za omone sika danger za donc tozobima tozoyeba te ke mpo nono komi na point wana te yango tozomona mosusu mpe azobima ne masque eza nango te o nga na kolata na ngango te donc bokomi kaka camarade na virus yango te bokomi kaka bacamarade bien aimé nzambe aza alobi azobatela biso mpe tosala nini tomibatela tozala toujours 2 mètres de distance ke bato balata bagan na église masque ezanga te na taxi masque ezanga te mais faut kotala yango lisusu bien masque yango mpe tokolata yango ka air nini tokolongola yango mpe air nini koto wana nde fo totalela yango lisusu bien totala lokola bato baza famille moko bazotambola esika moko na voiture balobi na bango balata bagan mais bawuti esika moko baza na bango na maladi te ya solo bakoki kolata yango au moins soki babimi libanda balati wana ekozala bien mpo nini virus ezokozala distribue mpe mbangu mingi na mopepe kaka boye yango wana bien aimé tolataka bagan tolata bamaske ekozala bien mingi bien aimé eza mpona malamu na biso moko mpona mopepe nde ezokende wana oyeba te mopepe kote nini moto azalaki nango akosolaki eleki ekangami na baporte ekangami na partout objet kaka oyo ezalaki aux environs ya bato oyo bakosolaki oyo koyeba te donc tozala na gant masque désinfectant ezanga biso te na ndenge totali bato oyo na bazokende bazokosambrase bazoyamba na bango eloko eza te tala ndenge malade yango ekose multiplier encore plus donc tokeba kote wana tobanga lokola virus wana eza tokomi kovivre nango tomona yango ekomi normal tobanga eloko te tobimi mais tozala mayele tozovivre na yango biso nde tokolonga yango elonga biso te yango bamayele oyo nyonso biso mpe tosala nini tozala na yango ekozala bien ndeti soki totali katikati na baeglise bato balata bamaske sikoyo bachantre babando yemba ndenge nini paster mpe babando tia ndenge nini na maske totala esika mpasi ezokoma donc sozoyemba yo na maske na yo na bandi mongongo mpe bando bima bien te mpo mongongo ezazala déjà couvert na masque donc eza mpenza mpasi babien aimé tobondela mingi virus oyo ekende mais ekokende soki biso mpe tomibateli epuis tozokogarde bamesure oyo bapesi tozala komona yango mais sikoyo lokola tobimi bato bakomotutana na bango kosambrase na bango kopesanaka bambote bien aimé tozotosa te malade ezokose multiplier tozala mpenza ekenge mpona ntina na yango malade ezali traitement wana bien aimé soki okoti na yango okomona lolenge ozali koma bakokotisa artificiel tozotambolaka wana ozosalela bamesure te tiaka na mutu na yo soki ezwi yo bakende kokotisa na koma artificiel soki bantiko eza makasi te esili osala nini babengisi baparent famille o ndeko na bino tomeki bamesure nyonso tochange bamédicament ezosimba te topesi quelques jours tokolongola appareil respiratoire onokinuka kokufa yango zongo ozomona bato bazolinga bopito te eza mpona ntina na yango siko toboya na biso ekanga biso toboya yango na losambo toboya yango mpe physiquement mpona nzambe akosepela mais tokobengela bino mpenza mutu oyo aza mpenza na be wana na service wana oyo bazosala nde azomona na ndenge bato bazosala bato na ndenge bato bazokufa tokobenga ye tokotia ye na ligne comme ça aexplike biso nyonso tozala alerte tobungisa lisusu bainformation tozwi te ti tozotambola toyeba nini tokosala na oyo nini tokosala te biso na bana na biso mpo bana mpe misusu bazoyeba te bana mosusu ekomi mpo tinde kaka libanda akomona loko ozotinda yakende kokufa so akende kosala nini nayebi te soki ntango bana bakozonga classe bakozalaka na kimia nzambe mpenza abatela biso surtout bana bus ntango bato bazomataka babase batrain kosimbaka nde tozosimba wana
tozala na gant soki obimi mpe longola gant wana bwaka mpo soki osimbi deja nasimbaki boye na train kote wana nasimbaki ezalaki deja na virus nga nazwi yango na bus nakotaki sika navandeli mutu moko azalaki wana akosolaki pa etikali wana nga mina osani nazwi yango omona esika danger eza préférence totambolaka na badesinfectant na mike tozalaka nango mpo babi ata bagan bazosala fo tosalaka nango 3 heures dita tobwaki estce tozosalaka bongo to tozotikala nango journée mobimbe mosusu mpa koya azwango atika yo na saki lobi lisusu abimi azwi kaka tie na yango kaka même gant même masque eza danger bien aimé yango wana tosomba plutôt oyo washable oyo tokoki kosokola baga bamaske oyo tokoki kosokola yango wana ezala lisusu malamu mingi epuis désinfectant tozangisa yango te mpo tokomi vivre na virus comme tovivre na bamalaria batyphoïde toyebi kuna na congo te malaria typhoïde okaka malaria plus typhoïde kutu koloba kutu te tolongola yango ekozala de préférence tosomba kutu oyo tozosokolaka oye na ndako sokoli mpo soki tolobi kaka oyo usage unique masque wana tokoki kozwala nanga soso combien par jour soki obimaka banda ntongo ozongaka butu salaka sikoyo après 3 heures yo faut changer masque ozala nango kombi na saki ale lobi so obimi ozala nango kombi na saki lobi wana obimi ozala nango kombi na saki donc de préférence tozala na bamasque oyo tokoki kosokola toye na ndako tosokoli totie na kolata mosusu tosokoli ekozalela biso malamu mingi surtout esika mai tomoni ke possibilité mai eza sukola maboko bien aimé na bana na biso tomesanisa bango bongo ata bakozongisa baskule yango mais tomesanisa bango bongo deja na bandako ekozala malamu mingi mpo eza eloko oyo tozomona na misu boye te yango mpe na bato basali yango bango mpe bakoka kokontrole yango te bobimisaki deja bato sikoyo tokomi kozonga soki kaka mutu moko atikali nango na monde mutu moko kasi kose multiplier il faut essayer la penja complètement wana tomoni ete tolongi ye mais lokola bazobimisa biso banombre eza nano tozosala eloko te yango na biso moko tomibatela toyebi ndenge na bamboka mosusu bazongeli confinement na bango bakonfine bango lisusu donc biso tozala oyo tozotambola na kokeba tozotambola na mayele mpona nini nzambe alobi azobatela biso moko mpe tosala nini tomibatela tozali kobenga mama patience na mboka na France ye oyo avandi esikapi service ezokosalema ye oyo azomona nde nini bazwa na patient nde nini bazodetecte nde nini bazosala na nde nini bato bazokufa comme ça akoyebisa biso akoresumele biso tovanda nango na mitu tovanda nango ntina tozotambola boye tovanda nango wana ekozala malamu mingi tokotambola na kobanga te bana na biso bakobima bakobanga te ekozala malamu mpo alokumu na nzambe tozokobenga ye totikala branché. Bonjour, bonsoir, bandeko na ngai, ba congolaise, bonsoir, bonjour. Nandenge kokomela bino. Na yeli liboso na bino lelo, to partager na bino lisolo yo après confinement nini tokoki kosala. Parce que to uti na ba confinement, to uti kokangama na bandaku, misala ezalaki ya kotelema, makambo ezalaki kotelema. Pona mokono oyo etungisi biso COVID-19. Lelo na ekosolola na biso nyonso tout pour te comprendre. Après confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Après confinement, il y a que maladie et sili. Bokono wana COVID et limwe. Non. Tozo continue toujours ko vivre na virus ou COVID na ba vie na biso à chaque jour. Na yango bandeko na ngai eloko na kosenga na biso nyonso toyeba toujours na komibatela surtout
na ba place publique, na ba rendez-vous na l'hôpital, na ba réunion, na ba shopping center, tout le cas toujours que se protéger, tous allons toujours na ba masque. Et c'est obligatoire parce que la maladie existe toujours, le virus continue toujours à circuler. Mais en gros, il faut toujours tomi battre là, ba déconfiner biso, mais to vivre na ba règle. Oyo ba kondina biso, ba zolo bela biso, oyo ministre santé zo bela biso, oyo ba ndeko na biso ba soignant ba zolo bela biso, oyo ba docteur o bazali ko bela biso parce que bokono zo ko exister ba ndeko na ngai. Et puis ezo ko mata se ko mata. Tous allons toujours protéger na ba lien public, na ba bis, tant que tous mata na ba bis, na ba hôpitaux, tous que ba rendez-vous, na ba réunion, na ba fête. Bisika nyonso eza lieu public ndeko na ngai, il faut qu'on se protéger, il faut toujours qu'on ait na masque. Masque ezali ko permettre yo po mutu azana bokono toki akosoli to soi na ye to abaye donc ozala contaminé te. C'est ça la protection où ils ont protéger zolo na ona munoko na yo. Et puis tozalaka toujours na distance ya 1 mètre. En tout cas, il faut tout respecter parce que la maladie existe. Ceux qui connaissent nzoto na yo écouti ba anticorps na yo za makasité. Ezali mabe makasi. Ezali ko eloka pema. Omoni eloka pema soko ofuli soko toboli ndenge ezali ko pasuka. Ndenge bokono wana ezali ko sala na kati na banzoto na biso soki ba anticorps eza makasité soki écouti eloko moko déjà na kati na nzoto ezali ko bebisa ba poumon yango ezo mema bandeko na biso na kufa na yango bandeko na ngai faut to mibate ko respecter toujours 1 mètre ba règlement ko serrer ba maboko to kutena mutu ndenge boni ndeko na ngai osimbi na maboko ou bien te ba embrassement ba câlin. Il faut toujours éviter ça na temps oyo jusqu'à ce que nzamba sala biso grâce bazwa solution na bokono oyo comment on peut vivre sans bokono oyo parce que to kuzo vivre kaka na bokono oyo ezali kati na mokili ezo circuler puis ezali ko boma na yango tozala toujours na respect ya ba règlement bazo pesa biso kozala toujours na distance à 1 mètre et en même temps koyambaka mutu te koseraka maboko mutu te et puis kosukolaka maboko. C'est très important. Kosukolaka maboko kozala na gel na yo. Donc après 20 minutes ozwi gel na yo tie na maboko ou après 10 minutes ozwi gel na yo tie na maboko parce que yango pe ezali ko protéger biso parce que koko simbelo moko boye eloko wana ezalaki de virus avandi wana par oubli okoki ko simba zolo simbi monoko tu peux être atteint. Donc il faut toujours to landa ba règlement o bazo yebisa biso nazali ko beta sete lisusu po nazomona bandeko na nga mingi tozo ko lata ba gants jetables nazo pesa exemple gants jetables na kati ya bopito na kati ya ba maison de retraite ezali soko zo sala soin tozo sala traitement ozo kota na chambre à patient ningo sala traitement olati ba gants après kosilisa musala na yo ozali kosala na patient ozwi ba gants no boaki apro sukoli maboko na yo gants jetables hein, tozali kolata ezali te kolata ngo parce que oloba que je me protège pona zwa bokono te non c'est quand ozo sala likambo na pesa exemple ok na shopping ozwi chariot tant ozo ngo chariot lati gants après bimisi désinfectant na yo o désinfecter place au simba na luboko après ozwi ba gants wana o boaki parce que virus et qu'on vend à peine à gants par oubli qu'on simba pe longi na gants. Moi je conseille pas qu'on a na ba gants et puis bazo conseiller biso pe na ba médecin na ba ministre à santé na ba réunion bazo loba le gant ils allaient l'autre côté ils ont coupé sa protection ya Covid. Et loko ezali ko boma Covid ezali ko sukola maboko ezali ko boma virus wana ezali ko longola virus wana to sala attention na ba gants lata gants quand tu veux faire quelque chose aussi si ko sala ngo au bois qui yango lata gants tango lingi ko désinfecter loko tu peux porter les gants on ngo désinfecter ba poignée ndako na yo on ngo désinfecter
chariot tango sala shopping olati désinfectant après ko sala yango ozwi gant na yo obwaki après osukoli maboko na suko za na mai wana te ozwi otie gel na yo bandeko na nga c'est très important nazo répéter virus ezali toujours ezo circuler toyebana komi batela bandeko na ngai toyebana komi batela po virus soki ekoti na nzoto na yo ezobunda na anticorps ntango ezobunda na anticorps soki anticorps no eza faible to anticorps no eza déjà na anomalie moko na kati donc ezozala nde na pasi mingi yango ozomona bandeko na biso bazokende bazotia bango na bakoma artificiel mpo bapesa bango batraitement sous comment na yango bandeko na ngai toyebana komibatela toyebana kose protéger mawa nzambe ezala na biso bokono oyo elimwa parce que maladie ezali les gens souffrent mpona maladie oyo bato bazomona pasi toyebana komibatela toyebana komibomba confinement badeconfine biso mais tovivre na barèglement oyo bapesi biso mpi nzambe akobatela biso ezali te ke koloba ke je veux faire tout ce que je vais je vais pas me protéger na osalelo côté mais nakozwa virus te non eza bongo te il faut se protéger il faut ko respecter pe loi oyo bakonzi bapesi biso parce que nzambe mpe na likolo mpe ye pa kobatela yo quand ozo respecter oyo bazopesa biso tosala donc c'est ça na beti sete kozala na ba masque na ba lieu public place nyonso moni bato bazali ebele faut toujours te protéger olata masque kosukola maboko kogarder distance ya 1 mètre koseserane maboko te koyambana te la maladie existe nazobeta lisusu sete na bato oyo mingi bazali na maladie ya asthme bato oyo mingi bazali na baproblème ya santé bato oyo mingi baza na baproblème ya barein baza badiabétique il faut vraiment faire attention il faut toujours se protéger parce que soki virus wana ekuti yo na asthme ezozala mabe mingi soki ekuti yo oza na diabète eza na mabe mingi soki ekuti oza na anomalie moko na kati ya nzoto na problème ya rein problème ya bapoumon en tout cas eza mabe makasi na yango bandeko na ngai toyebana ko se protéger surtout bato oyo bazali déjà souffrir na problème ya ba diabète ya ba asthme ya rein ya ba poumon baza déjà na bokono moko quelconque maladie moko akati en tout cas il faut faire attention il faut toujours se protéger surtout na ba lien public parce que bato baze belé oyebi te nani aza na virus ya covid na nzoto na ye azotambola nango po mutu mususu akozala nango mais aza na befe te ezolakisa te aza na befe te mutu mususu akoki kozala nango azwi boko nango ebandi na befe directement abandi na problème à gorge esili akomi kokosola ekomi pema ekiti na bapoumon donc ça dépend banticorps ndenge nini bokono wana ezali kozwama na bandeko na ngai ya oyo baza na baproblème ya asthme il faut faire attention diabète il faut faire attention oza na baproblème na kati ya nzoto barein bapoumon il faut faire attention il faut toujours se protéger parce que bato mingi bazoya na ba emergency na baka ya covid oyo eza vraiment ezokota na kati ezomema bango na bakoma eza mingi bato oyo baza na ba asthme baza na ba diabète donc il faut faire attention il faut toujours se protéger il faut toujours respecter ba règles il faut toujours kozala na masque il faut toujours kosukola maboko il faut toujours garder distance à 1 mètre donc c'est ça et puis virus ezo circuler donc il faut tout ça là attention tomi batela c'est ça nalingaki na partager na bino nzambe na lola abatela bino nzambe na lola abatela biso nyonso toleka na ba preuve oyo toza nango oyo tozopase nango mpona bokono oyo merci beaucoup.